Karine Mokonzi na Baron alobi boye. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Soki qui peleki na omivuzula. Naza na mabe, naza impoli, naza ndoki, naza songi, naza iletri, nabota bana bakizengi. Karine Mokonzi na Baron alobi boye. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La baronne alobi ekozala bien mikolo yo barando ezala ya mafinga te. Ba débat, ba analyse. Alors nga papa robo na talaki yango. Na milobi na lobi te. Rando tout est permis. Sauf kobunda na balabala. L'internet tout est permis. Surtout ma finga eza priorité. Mais tant on a vandi na lali na lamuki lelo na banina nuko déjeuner miliki na biscuit ndenge na zabo na meliao. Kala tele na saa sikoyo déjeuner mususu. Ya ukalinga sikoyo ba charcuterie. Alors naye komona gite makambo la baronne alobi eza très important. Parce que soki bolandisi kofinga aussi la valeur. Na yomoko oko répéter mafinga. Na moto tena titre akoyeba déjà makambo yeko finga e. Metango ye oye na rando ya ba débat. Siko elobi ye moko pe la baronne yaka pe na ba rigima na yo. Donc wane komi siko ko pielengi. Batu balandaka makamuni ezoleka. Po mafinga na yo basi bayebi. Bayebi oya na oso lobi, oya na o. Mais tango ebandi débat na analyse na ba argument nozo bimisa. Alors batu baza na curiosité akoyeba. Siko lokola rando denga papa robona lobi tout est permis. À partir à débat oya kopola ausa nini
akofinga donc kofinga ekoya lisusu sikoyo ntango mafinga wana ekoya ekozwa sikoyo place bon na bato balinga rando te ekozwa place te bamafinga oyo tosalaka na internet pa ya bato balinga rando te ezwaka place te bango nde bazwaka place bo comprendre non mafinga mpo na biso tolinga rando mafinga eza na place nango biso rando na internet tout est permis débat soyez le bienvenu mafinga soyez le bienvenu na longola soyez le bienvenu na bina soyez le bienvenu mais na bato balinga rando te mafinga ezaka na place na bango te bango mo baloba yango mais nde ndenge bazwaka place na ba ya liboso na biso tolingaka mafinga omona mpenza oye mwa retard boya toku toya avant omona bato balingaka rando te si bavanda na première banc otuni ye mpe yo lingaka rando te mais yo ovanda mpe na ebandeli émission oza deja na générique oyo nazoya mpo na korige ye mpo natala baantivalere fo nakoma bakombo na bango fo tolongo na bango na société yango mboka ezobonga te banda kala mboka ebongaka te mpo mboka eyebaki bino bokoya mboka soki ebeba ekufa avant YouTube mpo mboka se elotaki bino bokoya yango wana biso fo tovanda na ba ya liboso naza mpe nga moko te wana bakolege na nga na mopanzi na nga mwana mayele atanga na Istar na mopanzi na nga mwana mayele place atangi eyebandaka te me soki oyoki lopoto na ye aza mwana mayele kotinda ye mpe takoma ngo azaka mwana mayele davasi biso bana mayele tosalaka mayele moko yo kende vanda na nsima kuna bosala buzoba moko na baninga na yo bato balinga rando te bazaka na ba liboso yango ntango la baronne alobi nayebi ntina mama kimpa kozwa kimpi te alobaki o bana mike bokota na émission te naye kopupula abandi émission na ebandeli ntina suka mbula mama akomisi yango nzembo meme na barando ya balari elobamaka bongo te ya bakongo ya Brazzaville meme baoyo baloba yango na lingala balandisa yango ebele bongo te me mama kimpi bapesi stratégie ya bien en plus moto apesi yango mama réseaux sociaux icône ya réseaux sociaux oyo inspiré mama kimpi so mama kimpi lelo akomi fier ye moko akoma kolelaka akoma mama kimpi aboya akoma mama kongo azongisa yango na mokolo nango eza toujours grâce ya icône ya réseaux sociaux abenir ye afuli ye na gaz ya nsima abeteli mama kimpi ntango azalaki mama kongo mokinza mama kimpi afulami akomi azali sikoyo bapie mpe stratégie ya bien mikolo badeba etanke mama kimpi
so nga na komaki amine na TikTok ye pa komi amina nga po tout justement na ba débat bazako débattre na Rachel Gisèle Gisèle na TikTok atia komo mususu me nga na yebi komo ne Gisèle po na kanga komo na mutu po na nga na tia litoi na Facebook me na rata na yebi pe ndenge nga osuka te na kanisa na bagarre kaka na yasi. Alors bandeko siko mama Kimpi ye abandaki penza ba débat ma Kimpi ye poka la baronne alinga contredire makambo kitoko o la baronne apesi na réseaux sociaux na nene ya kutu akomo débattre moke po nene yaki na posa popula ba débattre ba conseiller pe Jaël yango bandeko eza stratégie bien poso botali bato balanda kofinga suka nango bayaka ndenge kofinga suki esili mafingi ya susu te abungi ntango azolinga zonga eloko mpa kozongela tika mafinga suka nango alobaka nini natiki rando eske Manuel asala yango te atika rando 40 fois te atika alela te alela atia bavideo ta komosambela akoma paster église wana alobaki teke Manuela kitoko akozonga susu te na internet baloba akoma oleka liboso te aleka siko Manuela kitoko azongaki ndenge yolobi nini na bademo 7 bon nga namonaki bango te nga namoni kaka mafinga azongi na mafinga non attention na tie tembe na liloba ya bible te yo po ani ozokotisa mambo ya bibla ye avandi wana mpe aza na coran akoti makambo ya coran wa te kisefe na bible to ndenge tolingi obungisanga baide bandeko la baronne comme enseignante comme icône ya YouTube comme maman réseaux sociaux comme bénisseur à bénir azo bénir c'est ko bénir bato na ba vie réelle bao bafinga kae na bao bafinga kete oye na YouTube se retrouver okomo futila nda ozole sa famille alors soka lobi likambo eza na valeur na importance bandeko c'est vrai bino l'église na bino bao babonga surtout en Afrique bao baya peka ya obonga bao babeba to bao batekaka biloko na bangwana bazaka na modèle wana ata sali 20 ans mais pas la baronne bapingila baya awa même isifre na ntina babetelaki teke na lingi yo pingila amesalaka kokitisa bana likolo ya frigo mosu apelisi resho mais lelo pingila bakoma kotia litoi même na live pingila vrai chéri lokola yo wana sourire sollicité na combien de temps kote mbongo koloba kotu te ata zwaka mbongo ya 5 bana me mbongo azokanga na banki atali alobi
Karine azo bénir. A bénir à trop. A silisi maladie à trop. A pesi na kimia. Pas au continuer. L'église. Vous voyez qu'il y a une religion. Batu basambela. Maintenant, la vérité. Mingi ta boke na l'église. Est-ce que bien ta boke ta église? Kanisa bien. Mukolo lo bakia. Église lelo malili. Olo bango poani. Po banzemba bien betite. Po mouvement zalagite. Mais yo kosi o Saint-Esprit mutazalagite. Ou bien Saint-Esprit rai makasite. Oze mapeko kosi. So mukwana nzemba kitoko ebimi. Neti mikolo yo. Je. Batutu. Ba si Saint-Esprit kiteli ba. O mwa pa mutameli bien. Alangwe. Je. Ah, Saint-Esprit kiteli ngalimbi sanga Saint-Esprit nena meli. Na utika kaka. Alors bandeko. L'église tant bokendeke. Obimi bien te. Sopo bimi bien. Okomiga na nzela. Balobino likamoko o changer. Mais pas la baronne. Mutakoko lande loko landi live. Azanango 2 jours. Soki likamata bobise na téléphone. Ate sali pas tanga ozonga gabwe. À l'aise. A vérifier. Bon papa ruboso bapona oloba. Bon vérifier ba proche na bino. Bon vérifier ba na bino. Bon vérifier. Ba parents na bino. Bon tala même témoignage. Na matanga ya mobala majaki ta nandaka majaki. Mama moko ya kiwa na loba ini. Ser moko pana bino. Pana ngazaka chéri. Ayek wa loba ini. Ah, Karine Mokonzi zoge zaga yo. Ngabana ngaga Karine Mokonzi. Do bana wana moeba kende buke zate. Moeba kende kuna koswana baninga na bango zate. Bana bapasaka na Karine Mokonzi. Moeba déclarer na mama teko weekend pemse logo te. Ce maman peste ba kwa bango semaine leki. Ah maman semaine leki to so kite. Mais ça fait rien. Karine Mokonzi. Témoignage à live bolandango. Mais l'église mususu témoignage forcé. Voire même abusif. Au mona mutu. O yo pe olobako. Oh. Yo bien un témoignage de oh somi sapato yo faut bien témoignage yo zagana ba sapato tengama les gars kuna bien témoignage ou nous fabriquer témoignage nazako ya nazoya namoni mama mapa moko alobananga yo kaki église omesana kodefa mokolo wana namona ye nasana mapa azozonga vide sima nango na ye koyokaki o abungisa mbongo nyonso ya commerce nzoka meme jour yango mpe montagne abungisa ngai na lokotaki mpe yango nasomi sapato ya sika ye lokola asekaka ngai kolo asali kaka abungisa mbongo
ngai lokola basekaka ngai na lokoti pe kaka meme monta oyo abungisaki na nzela pe oyo alekaka bato to babeti maboko o rien alobaki te o lokola abungisi mbongo na nzela wana alekaka monta mpe azoloba ngamu na lokotaki yango tika nange nepesa ye kokozala ya ye mais non apie nango témoignage triqué Raissa Mpungu. Allez, générique. Générique. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Songi type elekira omivuzula. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali
babosi bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.